awa nazobalula pondo oyo eza pondo ya libondo pondo oyo euti kini lokola nga moko nauti kini awa natie mbisi ya kokauka pondo mpenza ya libondo mpenza ya fresh awa toza na biteko oyo ekoti basolo na bambisi mpona retour ya first class yango biloko na lambi mpona koyamba first class yango batamba deja natie na bol makemba soso bakwanga yango yawa donc toza na bajus te pas trop flatter, pas trop monde. To lo baka bon to sola o mingi to. Ele iko tuna famille o bedini ma mo tata. Mais même ce que lo bien tellement makambi fi. Mais so ko tala boni boté. Bon e boté le matin et que le boté ko na kambo. Yom to sala ngona ba to sala. Et puis la mingi, la nuit a un problème qui o service o na pe na ndako boté lo ko yaki toilette na ye. La personnalité TV, batnyoso balingaka Mama Doris Lema balobi fumo na gaz. Donc babi first class, ba mama first class bazongi. Yango lelo toye to présenter mino ma mama malgré tout ba difficulté to lekaki nango, ba problème to lekaki nango, balobi ke na chaque chose to kumisaka Seigneur, to kumisa Nzambe, po ye mutasala ki muntu, ye mutakelaki muntu, ye mutapesa ka ye mutazwaka. Je pense que bino nyonso boyebi makambo to lekeli na first class, makambo nyonso to lekeli boyebi nde bozomona ba mama boyeso Pascal image rose langa cha ba mama avant ba se présenter bango moko. Donc to lekisi makambo ko moi makasi na kati ya groupe na so first class. Donc soki to roloba ke ndenge to sangani lelo to sangani na esengo me to sangani pe na moi mawa. Po moko na biso to alaki na ye na komba Aimé Mangani. Je pense que Pascal image a tiré une photo na ye na se wana botala ndeko na biso atika biso quand même passe na motema ya lile to sangana pa mama Rosa to alaka au grand complet to alaka biso nyonso yango bomoni to yaki na message oyo first class kimie umena na first class nzamba batela ba mama to tikali nzamba batela biso nzamba kamba biso. Donc tous à la vraiment na kimia nzamba batela biso ba santé na biso makambo nyonso tout tous à na kimia. Donc yango moni ke Mama Doris Lema o bolingaka mingi na yaki poto sola na bino to bisano ke first class ezongi first class penza ezongi nasi bazoli bino mama moni ba mama. Donc mingi akolobeza te na repasser micro na ngana ba mama pe ya na moi moya koloba par rapport ya ba. Donc par rapport ya makambo nyonso to lekeli ba temps o nyonso difficile to leki nango ba corona makambo nyonso to leki nango ya difficile ba ndeko na biso ba kei to bungisi ba famille to bungisi ba ndeko tant to koma boto ba o ya biso pe na kati ya first class abungi. Donc o to zolo bela pe lelo to za passe na mitema tant to sangani mais to na choix il fallait ka to continuer de to zalaka. Donc je pense que batumi bobenga ki biso bolobi ke soirée à babos pour bobenga soirée à babos pour ani soirée à babos ezate soirée à babos to yeko expliquer bino lelo pourquoi soirée à babos ezate. Donc soirée à babos ezate to lobi ke to fanda vraiment makambu nyonso to tiango na se année o na 2022 lokola to bungisaki moko na biso o to zalaka na ye o to sangana na soirée à babos. Donc to lobi ke année oyo to tikeli baninga mususu espace basala ba soirée biso first class to ana on a se. Donc to rozongela bino na 2023 balobi first class na 2023 nde bomona biso mais babina ne o 2022 to kende pe ya baninga to kosepena baninga ba fete baninga la ba invitation to rozala na biso mais pona biso en tout cas poto sangana to sa sous soirée ndenge to salaka ke muninga na biso azate na 2022 to zui break yango to ba ito fanda na muke et puis boyebinga mama abino Doris na ne oyo mobimba na bungisi pe belé boyebi yango na bungisaki
beau-frère nanga Michel Mao bato nyonso boyebi kaka na 2021 uti oleka nabungisi susu grand frère nanga Joski Kiambukuta boyebi nabungisi lisusu ndeko na biso na kati na biso yeme mangani na ye kobungisa su papa donc année oyo toa na break yango toyokisa bino ke first class 2023 first class soara baboss tozala wana na pase bino mama na biso oyo toye na ndako ne lelo mama Rosa aloba mo muke mpo nde tokutani lelo mama Rosa ana likambo kaka muke aloba donc mama nyonso ndenge asala na likambo ya muke kaka oloba mpona nde tofandaki ta break tozwi tosali ba 2 ans je pense que tokutanaka te mais là toyei kokutana mwa liloba muke ezanga te mama Rosa. Maluba ezosanga nasi bozo comprendre to ana pasi vraiment to sino kende to sangani awa ezaki sangana na boete muninga na biso ndeko na biso ya leki o to bungisaki pasi ana mitema mais lokola to démarrer to ana kati ndako mama Rosa vraiment ya bino eza pasi po soki natali awa kiti oyo nde eme aza kofanda mingi donc eza vraiment pasi mais tosala nini eza choix ya nzambe tokosala autrement te mais eza vraiment douleur nani esili te lele ese lokola ezongisi biso vraiment neti pota wana etombami lisusu vraiment en tout cas toleki pa mama na biso vice-présidente na biso mama Béaza likambo opesa biso. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Biso na liso tozongi first class. Juste pour toyebisa bino que tu passé 2 ans tozali kokutana te siko to reprendre lisusu réunion na biso ndenge utimi koloba awa Nzambe apesaka Nzambe azwaka tosengaka accord ya âme ya sœur na biso et se reposer en paix. Donc la vie continue, ça fait mal mais la vie continue. Atiki pe bana leki na epe akoti na biso. Na sepeli nde na moni famille nanga mobimbe ya liawa. Bango surtout ba lia to sangani. Esengo ya trop tozo continuer na réunion na biso bolingo eza makasi. En tout cas année 2023 nde tokosala soirée ya baboss moi tosala ngo année oyo ezala ete. En tout cas merci, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Tozo continue en tout cas toana choix te photo ça que first class tozongi bato bolingaka biso bato bolingaka mama Doris bolingaka la personnalité TV bolingaka mama first class donc fallait que toi sabino que first class ezongi donc toza pa mama Françoise ça na momoko poto fandi 2 ans vouloir ou pas photo solo la photo loba 2 ans to sangana raté yango to solo bisa mama nyonso azana quand même momuke ya koloba mama Françoise wa parole. Merci mingi mama présidente pour passer la parole. Topamona nzambe nde tokutani su lelo après ba année moko ya pasi mingi donc première réunion na biso oyo nde bandeko bauti koloba toza na ndeko moko azokozanga parmi biso azomisi biso esali pe donc soirée yango ezala un peu exceptionnel na ndenge wana nzambe apermetaki me tokumisi kaka nzambe ndenge abateli biso to se retrouver awa. Alors visite na biso ya lelo eza mpona mimonisa soki tozali malgré silence wana ezalaki na bacirconstance oyo topasaki nango mais nzambe asali grâce biso bato tikali alors tozo continuer toujours
first class eza toujours ezokende toujours de l'avant et nzambe apesa biso susu mo yes ba bénédiction lisusu mpe tocontinue toujours pour ça plaisir na bandeko nyonso. Allô, bonsoir, bonsoir. Nga ba Mélodie. Maman first class tozongi, tozaki na mwa repos mkie pona Covid na nde pe topede ndeko na biso sko tozongi. Tozo prépare ka soira ba boss 2023 boye ebele. Merci. En tout cas, micro na biso ezotambola. Donc songa na tambusi micro te mtakam sanga za te donc faut tout tamsa micro na biso. Toyepa ya maman ya biso Emery Sindani. Ye pas sa ma parole na pour faire ce que c'est zongi azuli so maman mso aye sikoyo aye na retard mais quand même aye je la pour azali na musala fatigué mais aye quand même ezanga malili bokoti moi c'est Emery Sindani bino tu boyebi ngai na nanga mama first class na zanga pembeni ya Madoris donc fumu a gaz yango nga mona bakisi mikolo yo Poutine poye azali poye vraiment fumu a gaz era telemaka bino moko boyebi ndenge soirée na biso elekaka yango wana tozalaki na break bino tu boyebi na pona ba maladi oyo ezalaki mpe topredaki ndeko na biso moko na biso yango wana bino tu bozali komona biso te mais tozongi tozana mpona bino donc toyebi ke tokokutana na biso 2023 donc tokobenga bino boya bosepela bomona Madoris donc fumu a gaz tozona mama na biso nani mama na biso mama José tozalaki na ye aye na biso lisusu donc mama na biso bolingo balobi ba mama nyonso bokima first class bobunga la porte est ouverte. Soki ka comportement ezala kitoko yaya yaka tokozongisa na kimia topesi mama biso José apesa tuka bambote bamona ekala napesi bambote na bamama nyonso bamama first class nyonso napesi bino mbote ezanga mama José nazalaka liboso napemaki sikoyo nazongi lisusu donc ça les sengola bien nakanisi soirée na biso ti 2023 kaka en tout cas 2022 lokola moko na biso za lisusu te yango topemaki mais 2023 makambo nyonso tu ekotambola elongo alors nasepeli mingi ndenge nzambe asangi biso na mokolo ya lelo tozalaki ebele malgré moko na biso azangi mutapesaka mpe mutazwa first class continue topemi ane oyo me ane ekeya tokobandela ngwasuma na mpo toza na ntango nanu ya pasi toza na se tolela moko na biso asilaki kokende ane ekoya ngwasuma kezonga bye bye. MBC Bazabakane. Il y a mon général John Kimbam. Ok, bonsoir. Na batunos balinga first class. Ezanga MBC Bazabakana. Tokuta sous le senga kuta na mama biso first class ça fait 2 ans. Tokuta na raté pour na malade et la kibiso. En plus to perdaki moko na biso na kati ya réunion na biso. To pesika nzambe merci. Ye mutapesa ye mutazwaka na sepeli mi komona mama biso first class année prochaine toza na soirée na biso ba boss toko signaler bino so ekomi pembeni mais 2023 soirée à ba boss en tout cas bozala welcome merci année topemi ba mama nyonso nde omoni biso bomona te msuku so sekesaka oseki mo muke po tolongola mawa mais topemi année oyo po tokosala soirée te année oyo balabi soirée ngo pende to salaka tozwaka na biso pe ya mingi te donc tokoki kozala te ke ndeko na biso aza te année oyo biso okesala soirée alors que moko na biso aza te yango tobaki année oyo biso nyonso bamama first class photo fanda donc tokosala soirée na biso 2023 wana nde bomona biso toleki siko papa ya mama na biso esude mwasi ya gimvoa toye lisusu oyo yali première rencontre na biso bamama first class toye kokutana
nde ka balobaka y a un temps pour tout. Donc tozalaki na batemps oyo elekelaki biso ezali bamoma difficile mpo na nde touti koperdre ndeko na biso, mais toza ne toujours à cœur, tozokanisa ye toujours yango na bomoni tovandaki epuis bacovid eyaki baoyo batikaki biso baoyo mpe totikali lelo yango moni toremercie nzambe. Mais na ntango tozoremercie nzambe tozokobosana te banini ndeko na biso oyo biso toperdaki. Mais malgré oyo wana nyonso eyaki mais first class toujours tozali tolakisa ye ke toza bamama oyo ke ndenge nini toleli ndeko na biso vi sikoyo bolingo na biso epuis ndenge tozalaki vraiment active. Mama na biso Moniki leki ya Aimé Mangani asepelaki a remplacer yaya na ye, donc toza na ye toujours. Donc Aimé akei mais Aimé mosusu azali, donc oyo totikali na ye nyonso wana esamaki. Pourquoi nani petite sœur ya Aimé a remplacé ki biso ezaki mpona bolingo oyo bamona ye na kati na biso epuis discipline oyo biso tozalaki nango yango wana epusaki bango en tout cas babi te fo baya korejoindre biso. First class ndenge ezalaka na ezalaka na soirée ya babos lokwa tozalaki en deuil yango wana tolobaki te soirée tovandisi yango na toana semaine a te 2023 nde bokomona soirée ya babos na ye moko fumu na gaze la personnalité mère femme au foyer. Donc nde tokomona na 2023. Donc yango na ka tolinga toloba tozolela nde tolobi ya un temps pour tout. Yango wana tobosani mama biso emete mama Monique a remplacé. Yango wana do rendez-vous kaka 2023 nde balobi makambo yango wana. Otokosala te tosepela ndeko na biso azate. Nde ba bisino kaka Monique Mangani a remplacé lelo ba maman so bomoni so bomoni Janine Pangite bomoni next time et puis mwana tsuka na biso Blandine Misty Chempia ye pas ama malade azate donc ba maman nyonso grand complet à part Monique azana bela to pesi maman na biso bota maman na biso bien mbinga mwasi mbinga oza Maman fande mbinga. Bon, na pesi na batini surtout o ba Holanda biso, na pesi binombote. Ngai na rejoindre na ba mama ya first class. Na monaki na ngai ndenge na bango, façon na bango, na sepelaki nango, yango na rejoindre bango mais o eza première sortie na koti na déjà moi kala mère suite ya ba confinement, ba mamutu. Yango bomonaki ngate sikoyo bomoni ngai donc nalandi bango pona sepeli na bango na mona façon na bango donc first class eza na ndenge nango so lingo vivre yango yaka okota kaka omona ndenge ezali donc awa basi ya bien basi ya qualité basi o peza do baza peza basi na kati ya basi donc po okota awa faut na lokolo pika basi ya respect donc awa mama pampa mezate donc soko ye awa il faut na discipline na yo na respect na yo mbongo eloko liboso ezande mbongo basi bagangela masolo mbongo bazande awa bon mona biso na soirée de boss awa tokisino ka rendez-vous rende kita na 2023 nde tokutani. OK, merci pour na bino biso bamoni ete mabe auti ne musala kayo azotongela batu bilamba balabi auti ne musala mais faut pesa soka loba moko po tokutana kala tokoleke bongo te lino tokumisi nzambe pona mukola lelo na komona na suna journal lelo en tout cas ezali ko esengo mingi ya komona bandeko na ngai malgré na pasi oyo ezwaki biso ndenge bandeko bauti koloba ke tobungisaki oyo ya biso ndeko en tout cas ezali pasi mingi na kovivre makambo oyo biso touti kolekisa mais na bolingwa nzambe esali ke malgré bapasi mais lelo susu toye po tosanga toza elongo donc yango ozomona ke côté soirée na mbula oyo eza te po biso nyonso toza na se tozolela ndeko na biso en tout cas komona kosala soirée pe kozanga ye surtout na ndenge ye aza komouve donc ezali mpena pasi mingi donc yango moni ke biso tolobi non tovanda année oyo tolekisa yango année prochaine soki nzambe abateli biso en tout cas
tokozangisa kosala oyo ezali soirée na biso ya first class te. Donc en tout cas nzamba lola amona mutu nyonso bisika nyonso bozwani tozali toujours ensemble tozo continuer. Ba oyo bazaki bavandi bamoni ke bana posa baya en tout cas boza welcome. Merci. Bendelanga suba mama lisusu ya suka bendelanga ba mama. Bendelanga ba mama nyonso ya suka. Donc je pense que boyebine maman ça fossile na lobby. La porte est grandement ouverte. Donc, babi maman nyonso. O ya zo za kana ba comportement de ba mama o bazali. Ndenge mabe ya lobi moi si ambongo. O nyonso mona ka solo la kitoko. Moi si a respect, moi sa lokumo. O ya monika ko rejoindre biso na fesca to boy mutute. Ba mama bokima. O bokima bozonga na bino. O bozaki na ba comportement malamu na o souligner. O bozaki na ba comportement malamu. O ya monika yo mozo se sentir make mi fande la libela. Donc yango ka tozo bato sukisi awa to sukisi apo to na olobake en tout cas merci na bino nyonso bolandi biso mama Doris na bino le maye fumu na gaz bena isaka bino tozongi kande to yebisa bino tozongi babi tozongi donc le roi tozongi ba mama first class bazongi to yebisi bino ka boyeke moi to sala soirée ezate batumi bozo benga soirée ba boss soirée o babe ningisaka Saf London babi soirée ya ba boss to sala ngote po ndeko na biso tango azate ata tozwaka combien de tozolo batoko sangana ka te pona moi oya muke pona kolela ndeko ane o eza sacrifier de tolobaki tozo sacrifier ane oyo pona ndeko na biso eme mangani to sala soirée te to sala eloko te pole to sala biso so to na mouvement et maza roza na mouvement donc ngape ndeko na bino mama Doris na perdaki papa nanga na perdaki beau frère nanga na bi Michel Mao na perdaki grand frère nanga Joski Kiambukuta donc yango bomoni ke fona tia na se babi milimo batuna to bana ko honorer milimo bato ekufi donc yango na mona ke il faut na fanda na mbongo esa na suka te na ko pesa merci pour na pesa déjà ba merci nanga boyoka mais na yesu ko pesa merci pour la deuxième fois na ko pesa bino merci batu nyonso bo supporta first class oyo nyonso bo supporta first class na liwa ya nani ya ndeko na biso mama Aimé Mangani en tout cas nzamba zongisela bino ebele na batu wana nyonso bo supporta matanga na biso tant to perda ndeko na biso en tout cas nzambe nanga amona bino na bandako na bino ezala ya kokauka te et puis na ko pesa susu merci mingi pour maman Doris de ma bungisi na année passée ya kutu ya koloba mingi ezate donc ba o nyonso ba supporter ngata na bungisa ki beau frère nanga Michel Mao o nyonso ba supporter ngata na bungisa ki grand frère nanga Joski tant na bungisa ki pe papa nanga bolemba ki nga ite surtout na ko souligner place ya beau frère nanga Michel Mao omoni na vie eloko na opesa concert moi mokina bato ba olanda biso boko siéger 1000 personnes bobito siéger poto boma likambo mais soki nzamba kiti na ngolu na ye ayaka panzi likopane so 1000 personnes ngelo na o témoigner na pesi nzambe merci na batu nyonso surtout na beau frère nanga Michel Mao na so telema wana po ba monta o na zwa parce que l'image bendanga le na zolo baboy ba monta o na zwa nzamba atali ba sacrifice o nga na sala ya okendaka ba matanga batu nzamba atali ba enveloppe nga na pesa na ba matanga batu en tout cas nzamba zongisela kinga ngona bato ba pesa kinga nzamba lobaki te mwana ngoko beta libaku te otambola minga pesa kinga bato bayaki bon bato a qualité absenga quantité te bato a qualité Maman Doris tala na banki no 3-5 koti Maman Doris tala na banki no 2-5 koti mama na mona malamu nga na sara nzamba bita ko ifasa ngo bongote na pesi merci pa ya pasteur nga Aroki Mbati o atika nga te à chaque fois za kawana soka moni problème Maman Doris pasteur Aroki Mbati a otombo la phone Maman Doris boni kuna en tout cas pasteur Aroki Mbati ngo asisanga nzamba mona yo yango na sozongela bino likambo yo omoni oyo mutu azaya nzambe babundaka na ete boko siéger 1000 personnes de nazoloba mais soki nzamba yeko telema mutu asuka complot nyonso bato basaki ata 1000 personnes ekufaka nzamba alakisinga ke na mwane asoulaganga likambo wana na ninga kobomba ngo te fona avoir ngo na caméra Pascal image na matanga ya Michel Mao ba musu bafandaki lokwa to sala neti ba marque mais nzamba asisitaki oyanga bazaki quantité te mais qualité bazoya
omona mama Doris ta na banki na 300 tala na banki na 200 bino boyebi mboko mboka poto ne na pasi bato ba otelo basoma bongo na comprendre que na aka muta batu na aka na batu oyo ba kontaka ke il faut to tielo mbongo et puis monter na zwaki na posa otanga ngwa te donc monter na so na lobi ke depuis na sala ba fête pas fête na nga mariage mbongo na zwaka na beau-frère na Michel Mao et daki nga na makambe belé donc eloko na loba ke to sala ka malamu nga conseil na opesa to sala ka malamu nzamba kutaka biso na oya mabete po okoko sangana ko sana quantité bato sana fula bato mais tant sur na liste no ya cotisation kutaka 20 livres 10 livres 30 livres mais ngai nzamba tali singa aina vitesse akitika loka fize pas ba 300 bani donc to za malamu na ko mikumisa te mais na pesa conseil so sa malamu continuer na malamu no soko bebi saka batu mitema te ozo saka batu te continuer na malamu wana nzambe na lola oka yo salaka na suka ye mutako melo na suka donc yango na ko lobaka merci yango message to linga to pesa na batu nyonso kimé ou melakati na biso ba mama festa so moni bango to sepeli pesu to moni ya biso Pascal image nzambe pa bombaki malgré tout ba corona makamnyo so yaki nzamba bateli biso ke cameraman na biso Pascal image azaka na biso lelo o asala ka biso bilengi merci na famille na nga mobimba na batu so balinga mama Doris mwana ntuka ba mama Missy Chempia Monique ngani na Bella place ali bo umela babi pe batu nyonso ba yete ba mama nyonso tozangi bango lelo mama Jani Mpangi to kuta la prochainement na bino nyonso bye bye.